Kimbangu ye moyen poate moto à défendre ye moyen te donc papa Simon Kimbangu bakangi ye atikali na boloko 30 ans akufili na kati na boloko kasi bazala komona kaye lukula condamné jusqu'à présent malgré ye azana ye libre azana yango besoin de kamandengo na tekasi biso tsali vivant il faut prouver que papa na biso to kuninga kaye ezai boyote poate ye nzambe aponi ya pesi biso cadeau poate a libérer biso ye asenga ki indépendance ya mokili mwa biso yango na condamné à mort kasi lelo asi akufi to vie indépendance mon côté à zéro occupé bien au contraire lelo a même pas nini ye ngenda akeko kamata isika na tata na ye e kwa kide ba pesa muntu musoso est-ce que ezali ngai muntu ali boso na juu musala tata e yesu ajaki musala ya nani ya nani ezali mawa tata Abraham na mutu remplacer ke ye ezali no côté nani nani sadi batwa batanga na bangu mukana matata nzambe te nkanda na bangu ezali mpana nini ngambo na remplacer papa ngapenda michia kite ngana bangaki soko tali lungi nanga ipasuki na tina wana pamba tena bangaki kasi batwana moyete esika baba ndi kutuna soko ndiangenda kufina nda ko remplacer yo yakaka na kuchia yo isika wana yakaka yakaka ndo kukamata pesa tutu kiti yango vanda na yo kete bilumbi kwa ukalagana nani zabi